yango naloba nanga toujours ke Kongola lingana na ye kisongi songi. Kongola za muto songi songi moko bandeko nanga pas possible. Na vandi nanga na ndako na mivandeli kandenge na mivandi saka na ngai na otala television bapele komi kokota o mama Etoiline sikoyo yo kolobate makambo e kosila ka boye olobate la famille na boy penza na lobi nga na boy nanga kisongi songi na boy nanga kokota masumu to kosumuka me bandeko bele balobi ka ke no mama Etoiline likambo ifo ka kokota ngo parce que soki olobeli yango te ekosala mabe yo kota kaka oya kobeta masolo la famille yango na décidaki na lobi sans problème siko makambo yango eza nini e osala pasi pasi la famille pasi na motema na Congo na biso kilelo oyo eza na batu mosusu mosusu okanisa ke no mutu openza linga ngai Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo qui mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko na ndenge moko torkos la famille Gavker ayeli biso ba makambo ya bien Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili ba solution ya kafu ba solution pe ya kitoko balobi na Gavker bika libela na Gavker okosimba mwana na Gavker place mabota ezali donc tolo ba bongo place mabota ezali la famille toyebi ke na kilelo oyo ebele ya bandeko na biso omona mwasi akota na ndako libala 5 ans 6 ans mabota ezate omona kote mosusu pe papa na kote na ye pe depuis abandobi mana basi ata mwasi moko te atikala kozwa zemi na yete babiloko abongo na papa na mama soki omoni ke mabota ezosimba te en tout cas ezala bien benga Gavker asungaka bino na ndenge ya bien pona bandeko mosusu omona kake no munene moko boye ezoyaka munene moko yo moko kuto olinga ngo te me munene moko ezoyaka na nzoto na yo ezovandela yo na nzoto la famille to benga Gavker nga na boyi na nga lobi to après lobi okomi kovanda bisika moko moya kotambola lisusu ezate ekozala pasi pe mawa. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Etoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yalelo na yelibino Mama Nabiso Marie-Hélène Lota. Ebele abatuto ebi mama Marie-Hélène. Azamoko aba comédienne Nabiso. Oyo sepelisaka biso. Oyo sekisaka biso. Mama Marie-Hélène azalaka soki akoti. Soki rôle na ye ebandi la famille. Mutu nyonso sepelaka.
ajwaka penza kitoko, amipesaka penza na kitoko nyonso. Nini ezoleka makambo nini esali que non Étoile Ninès TV lelo aya kobeta masolo. Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka bémission ya sika, batu ya sika pe bakotaka, yango na ye kosensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, bambote nanga Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu bandeko nanga ebele ya batu deja o balandaka Étoile Ninès TV, bakomona to remarquer que to bando sala moi sensibilisation na ba mapango ba $350. Lelo oyo toye lisusu na ba mapango ya ba $750. La famille kande na lobaka biloko kitoko eumelaka nango te. Tango na bando sala ba sensibilisation, ezana batu mosusu ba bando benga mama Étoile, toko benga numéro wana mama Étoile, batu mosusu ba bando kanisa keno eza makambo moko ya lukuta, nzoka eza makambo ya sur bien que na bandaki ko confirmer batu keno eza makambo ya sur, il y a d'autres personnes o babando ndimate. Mais côté mosusu batu mosusu bandeko nanga babandaki na bango konzima ke makambo eza ya sur bakenda basomba ba mapango. Il y a de ces personnes o basomba 10 mapango na ba 350, 20 mapango ba mosusu 5, ba mosusu 4 ye ko sala keno ba mapango wana esila. Siko tango esile ba mapango mosusu eye, tango eye ekomi na $750 ya pamba oza na mikanda na yo na maboko. Bandeko, bolala lisusu te. Profitez opportunité oyo sombaka lupango. Sombaka lupango ekozala malamu mingi. S'il vous plaît, surtout bino bato a poto, nazo insister. Tango obenga ndeko na biso héritier azoteka ba mapango, tango ozobenga ye olingi otia ya en contact na famille na yo, tindelaka bandeko na yo na Congo mbongo ya transport parce que carburant basombaka. Eza te ke non, toke notala lupango sikoyo ye moko ndeko na biso commissionnaire héritier a dépensaka ba carburant na ye ezalaka bongo te. Bandeko na bino bayaka na mbongo ya transport pour ke bake notala ba mapango ekozala malamu mingi. Voilà. Tokota na mozindo la famille, kande to beta masolo, kande to solo la, na ebisaki bino ke non, nga na vanda ki na ngai, matière eye. Kande ke to tiaka ba numéro d'ailleurs na émission, on a tie numéro te, je m'excuse, hein. So besoin na posa numéro na nga, kotaka na vidéo mosusu, na tiaka toujours numéro na ngai. La famille, na boya ki songi, na boya ki kokota makamwa mama Marie-Hélène, mais, kandenge boyebi eza na bato mosusu soki bazwi yo na kingo balobi kaka keno mama Étoile ni foloba moyen pe oboya eza te.
yango nazalaki obligé ya koya kaka kosala émission. Bato ebele babengi balobi mama Étoiline omona makambo ezoleka to omona ngo te. Nalobi nzambe makambo nini oyo. Bomona ndenge nini consacré mama na biso Marie-Hélène Lota. Olobela ngo to obetela ngo lisolo te, c'est comme si mama Étoiline yo oapuyaka basi bateyaka, basi bazala na charpe bateyaka mibali. Donc c'est comme si oapuyaka. Lelo ba ko consacré ye akomi pe pasteur. Mobali na ye ne pasteur, ye to bando ye ba ye ke non mama na biso Marie-Hélène aza mwasi ya pasteur, aza mama pasteur, mais kilelo oyo ye pe akomi pasteur. Siko makambo wana mama Étoiline ozolobela ngo te. La famille to loba nanu, siko bino bolingi na loba nini ata bino moko. Bolingi na loba nini la famille. Nga na boya kananga mosusu ki songi. Kane na yebisaka bino. Mosusu na boya kame kombo ye kaka bolingi to loba. To beta masolo. Na tu na bino nanu selon bino. Parce que nenge toza boye mutu na mutu atanga ka Bible. Mutu na mutu akendaka ba église. Mutu na mutu azalaka na conviction na ye. Eza na batu mosusu ayebike nga kote nanga selon ngai, selon Nzambe o na yebi, selon Bible o na tangaka. Mutu oya koki komata na cher ezaka mobali. Mais eza na batu mosusu aussi bazalaka selon conviction na ya lobi na mwasi na mobali bango nyonso bakoki komata na cher, bango nyonso mibale bakoki kosala nini koteya. Alors na ye kotuna. S'il vous plaît, commentaire na bino et osala mama Étoiline kitoko o wapi. Selon bino, ndenge ba eko consacré mama na biso Marie-Hélène Lota. Est-ce que moi si aza permis ya koteya, to aza permis ya koteya te? Eza mutuna. Est-ce que moi si aza permis ya koteya, kotele makana cher, to moi si aza permis ya koteya, kato ya kotele makana cher te? S'il vous plaît la famille, s'il vous plaît, ba commentaire na bino et osala mama Étoiline bien et osala pe bandeko mosusu bien. Ba sujet o na mona ka ba commentaire ezalaka ebele, mais na boya kananga nde bobundaka na ba commentaire s'il vous plaît. Koya ko finga batu awate, ko finga pe soki moninga sali commentaire na ye selon ye. Koya ko finga yete s'il vous plaît. Na yebike batu o balandaka mama Étoiline bazalaka mikolo. Babandaka partir à 18 ans. Donc, si vous avez déjà 18 ans, vous avez déjà nini, mature. S'il vous plaît, toboy na biso ba ma finga. S'il vous plaît, la famille. Bon, selon ngai, ndenge na kola, parce que nga na kola na église méthodiste ini. Yango na pesi na bambote na bandimi nyonso ya église méthodiste ini. To yebike lelo oyo ba méthodiste komi moi mibale misatu, mais na kalawana méthodiste to yebaki ezalaki kaka méthodiste ini moko kaka. Donc mona na ba ville boye ba commune, donc ezalaki un peu partout. Siko na côté nanga na ba église méthodiste o nga na kolela na bando mona ba pasteur ya basi, pas que basi ya ba pasteur, mais ba pasteur ya basi. Au mona peut-être mobile na ezala ka pasteur te, même moi sinde akindaki kotanga akoma pasteur. Donc na kola déjà bongo po na nga ndenge na bando kola na bando mona ngo c'était normal. Ya mona que non moi si akoki kotelema na cher jusqu'à ce que tango na yaki kobala na yeko kuta mobile nanga aokota na église mosusu yeko sala keno ka ndenge boyebi na komi kolanda ka nzela mobali. Donc ezalaka bongo. Donc ti lelo na kota ka na église oyo mobile nanga memangai na zalaka lisusu muto méthodiste te, mais méthodiste nde ezalaka origine na ngai na ndenge moko bien. Voilà. Ka ndenge na lobi selonga dès le départ nga na bando kota na église ya méthodiste. Na église wana to bando monango c'était normal, moi si pe akoki koteya. Yango ezalaka tina kilelo nga na mona kananga kote na nga na mona kananga problème te. Parce que ndenge toza boye, Nzambe asalaka grâce na o nyonso alingi. Yango to mona kata mosusu mona mwasi ya ndumba. Mais Nzambe a utilisé pour na koya kopesa yo prophétie.
parce que soki tokomi kotalela bien makambo ya nzambe oba oyo mwasi ya ndumba akoki kozwa prophétie te parce que aza mwasi moko aosala makambo moko ya mabe oyo epekisama na Bible, mais parce que nzambe aza nzambe souverain autilisaka mutu nyonso. Yango kilelo neti moi personnellement na omona nanga problème te na côté ya mama na biso Marie-Hélène lelo azala pasteur na omona ngo problème te, parce que soki tozongi totala ta na couple na biso ya papa olangi na mama olangi, mutu oyo azwa vision c'était mama olangi, c'était pas papa olangi. Mais tango azwi vision ayebisi mobali toyebi te au départ mobali azalaki pour to mobali azalaki contre, parce que je sais que eza na basi na ba couple ebele sur 100% okoki koloba 80% oyo ezalaka mwasi azwi vision mpona kosalela nzambe mobali asimposer. Toyebi te na kana bango soki mobali papa na biso olangi andimaki mbala moko to andimaki na ye te, mais eyaki kosala ke no après un temps vision wana ya mama na biso olangi ekomaki kokende, papa na biso bandaki ko soutenir ye jusqu'à ce que vision wana ti lelo oyo tokomi komona ba église na biso ya ba papa olangi na mama olangi moi ebele. Pourquoi? Parce que vision wana ebandaki na mwasi wana nyonso ezaka koloba keno Nzambe a utilisaka mutu nyonso. Peut-être pour na vie na yo changer, peut-être mate ya mwasi tango akoteya directement itouche vie na yo changer mama kamosusu bando sala okati yango komi ko sala ngote. Pourquoi? Parce que zana mwasi moko boye o Nzambe utilisaki aya koteya yo. Toyebi ke zana matu mosusu mona aoloba na ye, oui, il y a de ces personnes balobaka nga jamais na église o mwasi azoteya. Jamais na kokota église wana te. Bandeko nanga biso nyonso ezala mwasi ezala mibali tozalaki créé à l'image de Dieu. Donc ezate que non soki mwasi atei azui place à mobali te. La plupart surtout ya mibali o balobaka bongo eza ba mibali oyo balinga komona basi neti eloko pamba, mais mobali oyo considéraka déjà mwasi na dès le départ aomona ngo kutu likambo te, aomona ngo problème te, parce que ayebi ke non Nzambe akoki ko utiliser n'importe qui. Nzambe akoki ko utiliser oyo nyonso alingi ezalaka bongo. Et d'ailleurs mibali mosusu omona to pesa pe opportunité na ba mama tokoki kaka biso moko na biso moko te. Yango bomona kata lelo oyo tokomi komona na ba gouvernement, tokomi komona pe basi mosusu bango wana ba ministre, premier ministre kande oyo tozana mama na biso Judith. Lelo oyo ya telemi pe ministre beaucoup misi pe Nzambe bolobi wow, et puis elle a une tête bien faite. Donc ezalaka mwa bongo. Ezate que non soki moi satei wana c'est fini azui place à mobalité. L'homme est toujours le chef de la maison, l'homme est toujours le chef, l'homme est toujours la tête. Donc moi c'est azaka na sima pona ko soutenaka mobali. Ataka ndenge toza boye mama na biso Hélène, Marie-Hélène, soki ata mobali na ya zalaki pasteur te. Soki ki pasteur wana ebanda epa ya mama na biso Marie-Hélène, bolingaki bomona ka keno alingaki azala toujours soumise à son mari. Quand ndenge toza na mama na biso Joël Kabasele, yende pasteur, mobali na ya zalaka pasteur te. Mais soki otali couple na bango, otali bango ba parcours na bango, c'est une femme qui est tellement soumise à son mari. Ayebi Bible. Et d'ailleurs, nga na encourageaka soki ozana mwasi o lelo koti ki bo pasteur. Aozana maka mosusu, o basi mosusu basalaka. Ye aobando salaka ngote, pourquoi? Parce que ayebi ke mokili yebi. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles
oyo esengaka mutu azwa mpona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu.